Quand on parle de Congo, on voit directement Congo ya singwe bonge faisons ngana no ya sika. Avant que bandele tonga me vonga ya sika. Ya ngomoni ke Congo ya sika yeko s'imposer na kata mikili. Congo ya sika, c'est super. J'adore le Congo. Ah oui, c'est nouveau à Kinshasa. Flat Hotel extra moderne, MMA, restaurant, bar, terrasse VIP. Venez vivre la modernité de nos services sur l'avenue Kanyoka numéro 1 dans la commune de Makala. Téléphone 082 94 20 858 090 31 20 485. Venez nombreux vivre la fiabilité de nos services. Fisako, Fisako, Vision Salisa Congo, Fisako, 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 Vision Salisa Congo. Ouais, banaki na cadre de l'actualité d'aujourd'hui, tolobaki tokokota découvrir lelo na système la musique a fourmi tokoti tolugeli bino le grand sapeur o asimbi makamuna kisasa banaki ni bakotuna bakoloba sisi manto le grand sapeur ya malonga moto apesa actualité moto apesa batu posa rolata moto alakisa batu elambeza nini moto a démontrer batu comment l'habiller parce que balata na bango mais ba comprendre ki te lambeza nini sisi manto moto abeta makambu alata kitoko na lolenge sengeli abeta ba Paris abeta avion yebiye lelo to yamba bana kini bana poto to yebisa ki bino makambo za makambo atembete actualité d'aujourd'hui ne makambo tozo pesela na ba image télévision za radio te merci tozo na bino elongo bana poto bana mikiliga nde tolobaki lelo tokobeta ndinga tokopanza nteke na sisi manto toyambie lelo na plateau actualité d'aujourd'hui balobi télévision za radio te balobaki bien te mais lelo na 4 ya indusa tozopanza nteke mambo bilamba tozopasola nteke na mambo bilamba sisi manto yo na kati ya terre sisi manto balobaki trop lelo sisi manto na kati ya plateau actualité d'aujourd'hui ni ngoko pesa la bana poto ba Rolanda. Ouais, Longonia toujours, Longonia premièrement, na Yemoko, les Yémen Nzakumba, les pères célestes, les guides, Mtwasali Maramnion, c'est Salama, les premiers stylistes et modélistes, celui qui n'a point voulu voir la nité d'un homme après son péché dans l'Éden. Nzambe, Allah, Shilo, Longonia trop, comme on a vu sur Awa, la plateau et actualité d'aujourd'hui. C'est là, dans cadre toujours il y a idéologie. Yemoko, les moulas Sakai Baba se lever bouliste, mikiliste, idéologiste, na mystique à fourmi dit. Il y a un moment où le toto panza pena ma solo, bon la autopsie à Bilamba. Donc si Simanto est à bon, toujours en forme, mais dans cadre toujours il y a idéologie. Bana poto bazela yo si Simanto, na li bon deli. Pour yeba sisi manto na référence ya prière lelo balingi ba yoka prière ya sisi manto pour télévision za radio de sisi manto lelo tozo panza nteke parce que lobaki ki o papa wemba soki ndenge nini lever mon kulu abeta ki bandenge moko boyaki babi yoko miko boya ba grand okomi ko boya ba vieux mais avant de comme la place on faut beta na no prière ba comprendre que sisi manto ndem dazana makambo ouais bana Paris bana Bruxelles partout dans le monde entier. Neto lobela kaka na yebike na Paris na Pointe Bazana l'une scène scénario le mystérieux l'homme de pièces maîtresses l'homme de plusieurs vitesses sans arrêt pourquoi pas na nenga London Prince Toya Gile Lukaya Alexis Yamamoto car na télémina ba Yamamoto toujours na cadre d'idéologie na yebike ne boza bino tout branché si www.com congoyasika.net avec Yemei Mutuya Yambo grand prêtre Maurice Mukulu les premiers depuis Otolobaka les premières personnes depuis la Tango Oya Scandinavie, na kati ya Norvège dit na cadre toujours à idéologie grand père Maurice Mukulu yo yebi prière on a dédié on pas na yo en plus balifa mon mi place azali wana ba c'est na cadre toujours à idéologie tokangi miso sambeli tant que le ciel et la terre subsisteront. La loi du monde où on a laissé les grands prêtres Strévos Narcos ne tombera jamais.
Nous nous disons que la SAP, c'est une religion comme toute autre religion, comme la religion catholique, protestante, ainsi que kimbanguiste. Or, les catholiques et les kimbanguistes ont leur manière de prier. Il en faut aussi que nous en avons la nôtre. Nous nous prions ainsi au Dieu de la SAP. C'est vous qui êtes les premiers stylistes, modélistes, qui n'a point voulu voir l'unité d'un homme après son péché dans l'Éden. Et tatouer l'animal n'a fait que pousser le couvrir. Oh Père, c'est en vous qui produit le vouloir et le faire par votre propre plaisir. Produis-nous cette vouloir d'honorer la SAP comme nos pères et nos mères. De ne pas trahir cette religion, quelles que soient les conditions qui nous arriveront. D'y rester toujours dans cette religion, comme a fait les grands prêtres Strevosnakos, Rapa Bonze, qui la guerre des Santa Bay, quand aussi que Mère Malou. Oh Père, pardon tous ceux qui ne savent pas s'habiller, tous ceux qui nous maltraitent, tous ceux qui portent des fausses témoignages contre cette religion, tous ceux qui s'habillent à Kato, Louvois, Ngwanzu, Itaga, Lac Moyero, tous ceux qui ne savent pas distinguer les couleurs et les mélanges de couleurs, car la SAP, c'est une société des artistes et des personnes élégantes. Forme un uniforme géométrique uniforme. Forme ses forces, organisation, réconciliation du mouvement des matières. Et tant que le vrai descendant valable des grands potes Modogo Fouman pour tout. Nous sommes là rien que pour intercéder pour tous ceux qui ne savent pas s'habiller. Et nous ne sommes pas les dômes et les cas. Je ne parle pas du cas du catholique. Parce qu'il est bien dit qu'il était comment? Bien rasé, bien sapé, bien parfumé, bien griffé. Or les deux s'habillent à Kappa, Filana, Kimbro, Loto. Nous les cas, nous s'habillons Umberto Dubutchech, à Jachar de Castelbajac, à Yoshi Yamamoto. Nous chassons tout esprit démoniaque qui anime au jeu d'être mal vêtu au nom des grands potes Maurice Moukoulou. Amen. Sisi manto makambu, sisi manto na ndenge ya solo, na ndenge ya idéologie, omo mema biso likolo ya makambu oyo tokanaki te. Ba prière eza nini? Eza ba kanda, to ba révélation, to ba ndoto eza nini? Si créé conçu par moi, toute fatoloba ke ne ba loba ke o eza religion qui tenzi. Mais yango mona ba religion nyonso batana lolenge na bango bakumisaka nzambe na bango, lolenge basenga nzambe na bango ne ba pardon na mabe basalaka. Nessi Simon étant qu'inspiré, écrivain, performeur, artiste, mannequin, sapeur. Vous comprenez? La boule kaka na cadre toujours idéologie, ta biso to les capé na été le quoi. To vandara na bande de l'école comme les autres. À passer yo bikanga na tanga l'école Masamba, na nesu na tangena la boulate. Ne na comment prière oyo yango za ki exposé na Paris, ne me mabiso bamboke belé tout consort. Chouette. Sisi manto bana poto bazolinga baye ba memi kolo yo. Bozo tika la trop balobi vient mikolo abeti bino kara pour beaucoup comme makambo le soutien. Viens ngona. Mais oyebi te vient mikolo abeti bino kara. Nani vient ngo. Télévision de radio te Sisi manto. Na bi vérité. Ah ça, tu as un plateau actualité du jour. Actualité d'aujourd'hui. Le roi tu as la carte actualité d'aujourd'hui, mais PC la mutu ngoto ye ba so c'est to kata to kati. Atiki bino. Ve ngona. Ve atiki bino mikolo bozo kokate. Mikolo bolembi ni bana poto. Mbanga pasi mikolo Sisi manto lembikini. Ba betaki libanda ba komaki par-ci par-là mais via lobby sabo. Bana Paris bana Bruxelles na cadre toujours ya idéologie. Bon comprendre que journaliste donc ko tanga kombo ya vie yango. Si quand on fait c'est la Vezacle. Tolo bara bien Vezacle. Arolanda biso Vezacle to fait sur le patronage de l'honorable Zakari Bababa sous élevé Boulis et Mikilis idéologiste. Mutu asala a créer abimisa. Talaraka viewana arbitre kicker via bimala lolenge na ye ve umela vanda zidu kudumu wana papa na biso wana père na ngai azunga na âge 7 ans ton mère na nga pena daya longo na mokili vie mutaboko lingai ba circonstances ba kasho tu ba kumba tu na kota vie mutabimisanga sans côté ezana mupandi peto dans la maman moto zalaka ne wana oh le barana ta chombo vous n'avez plus d'unité veuillez recharger votre compte maman oui moi les cas l'impératrice toujours la cadre toujours il y a idéologie dit les moulats aux années toujours abonnés du forme tous qui visent ensemble na vie à Japon kala troté pour ressentir va pimeli bino poto mais va pimeli bino poto bana poto via pimeli bango poto akimi via pimeli bango poto parce que via lobaki bakomi ko beta libanda bakomi bungi c'est idéologie yango pimeli bango mikili Sisi manto alembi kisasa bana poto Sisi manto alembi kisasa. Oui, toujours na la katakin mais na kin hôtel ndenge kangele lingeli na e betele keseni. Biso ba chasseur oyo to dabana ba sniper so na talion na la leli of mafozwa. Au monde bozuango na ndenga ki lelo ki ngembote ça c'est pas toujours ayoji ya mamoto. Donc boyebi
soki boloba bongo puis c'est bana poto mo bo yimi bo kenda be ba poto na nzela bangola bo kemba na nzela ba Turquie bo sala ba voyage na nzela ba mai bo souffra si simanto ba parents ba famille ba tia ni 50 francs na cas de toujours il y a idéologie à mata na Air France na première classe dit au kenda poto maintenant mata via Air France T au lieu malé Air France T attention keba na respect rabino faut vous appeler na respect belé pas capitaine équipe nationale les léopards les plus dangereux de tous les léopards de la SAP l'hyper chic de la mode. C'est là qui dirige la guerre. Aussi Simanto est capitaine. Capitaine équipe Mazembe, capitaine a vite imana tonini pour lembi mama capitaine. Oh les équipes nationales bilamba. Moni oyo, les équipes nationales bilamba. Sona e awa, na yo beta masola matembelete ya ndunda te mapangu te ba mitni ga yo solane masola bilamba. Ozo comprendre, ngaso na telemi boye, to solane masola bilamba. Ba cadre mususu wana vraiment bilamba ekomi si bato ebele kiteti bakomi koboya biboya boya si Simanto na boyina lelo pe bakomi koboya biboya boya bilamba ekomi si bino bateti bana poto bilamba ekomi si ba si Simanto na bato na ye bateti bakomi koboya ba veo bakutaki na mambo bilamba lelo isi Simanto bakomi koboya ba veo bakuta na cadre bilamba si Simanto bako kolo histoire bazala na makambo yo na mambo bilamba bakutaki bato bango bata ba kolo histoire te ba kolo histoire da ba biso biso ne faut pas cela ba monument na mboka oyo au moins na ba venture te hein ministre kenana secrétaire na poto secrétaire poids tamikili sangwa kimi na poto hein joueur a beta balle ma pakata boxer kutake compétition poids sur biso un sapeur dans les néants 0 au poto zongi au matisu zongi atika quoi papa moi ma bilamba biso do sa performance. L'autre dans la plateau, oh, l'actualité d'aujourd'hui. Pour parler de l'actualité d'aujourd'hui, si Simanto se prépare en conséquence pour un grand spectacle lobby, na R19h, na Wallonie Bruxelles, puis les 14 na hâte de la Gombe, au moins ce qu'on s'apprend de biso kenda lango, t'as un spectacle et kendi. Et on le voit dans la plateau, oh, l'actualité d'aujourd'hui, t'as sur la maramaki lelo. Vous comprenez? Bango marambo biso sala ba sala ngote. Bango baza ba suiviste. Vous comprenez? Baza ba mourir à sap. Mais nous sommes des performeurs. Si on a bêti bilamba, ils appellent Kotissa. Si on a coticité d'honneur, on va dire que nous avons God. Mais nous avons God pour la rotambo la boété. Si on a rotambo la boété, pour moi, c'est la mongo de Kota combien. On a son bêti forme, il faut Kotissa. Pour parler, il faut Kota. Il y a la ligne à moi, il tombe à la porte boyebi. Il y a un côté Mélano, vous m'adorez. Il y a un musique à Foumi pour garder les milieux. Système si Simanto de Zongela, papa Maurice Mokulu. Papa Maurice Mokulu depuis Scandinavie na ndenge ba Norvège moto zo pesa bana kisasa boulot moto a vendre cette idéologie pour vendre sa ba jeune ya kitoko ba bon garçon lokola biso ba tonton Jo et ça facilité mais ve Maurice Mokulu depuis ba Scandinavie depuis ba Norvège ve moto roboya yo cette visa comme makambu vision celle ça Congo au sala zo continuer au sala na cadre idéologie ya moto betobaki na actualité d'aujourd'hui vie makambu ya ngoyo tolobaki bango basala sala mais tant actualité d'aujourd'hui au côté na terrain bako pakata yango lelo télévision de radio te bomoni yemoko makambu ye bana poto bangi ba comprendre babi makambu nini oyo za makambu oza ba nini ozo mona oyo koko Simanto obetera na bino po boza na mboka batonga rango mais batonga rango bino bozaka na bango te ezalo ramta sali cercueil yemoko sali lango te. So aussi Simanto bêta, moi j'ai été invité premier voyage dans et pas à Yoji Yamamoto avec Jean-Charles de Castelbachar. Ce sont des nobles, prière la dadaïsme, place le gnaré comme abonné la figure emblématique na Congo. Puis c'est là qui s'assemble tout le roi ngazate, ngara ombreté. Vous comprenez? 6 resterait que 6 plus sur le spirituel puis je parle suivant de l'esprit dans ma vie. Ngali ngami marabo pikili ki pona mungala. Biso mamango to baka kema ngele tape ngela kema ozo comprendre tango yo do calculer nga pe no calculer makamu so makaku wana so ko calculer ba calculer étape donc on a boule note na idée na yote six Simanto a toujours en vie ndena telemi boye ngana lo baka mingi je ne suis pas là pour faire la promotion de qui que ce soit mais so ina beti place ba bengi sanga quelque part je suis tout à Yoshi Yamamoto yo iba na Paris Jinejin même s'il est sale Jinejin même s'il est sale
na ndenge toujours ba djina ozolo ta manenga ki sasa magato ba petit so ba kina mikolo ba djina ona ba ndenge mo ba nyokoli ba taya pona ko gumba ko sala ceci cela o copa ba djina ba lisière nango ya ndenge logique mais toujours ba comprendre la idéologie na sana ba yoji o ba bien bongo na c'est yoji o bonga beno na boti na ngati aba na Paris papa donne-moi l'argent donc na que moi mbongo ete ezaka ba ya maman toujours nelongia boye nelongia boye moi si ni akondima bala yo sisi mwanto nelongia boye na la basi elela ndanga mystique nelongia ba accident sisi mwanto omeka kututie moni ngai bana po na zala ba momi ebele maintenant na balité tous les fois chez Paris à Bruxelles partout dans le monde entier tina kata Norvège pas moko grand prêtre Maurice Mukulu pesa zali tous les petits c'est pas na sisi manto na opesa bino numéro toujours na cadre idéologie na balité non na boti pété maintenant ça l'émission na plateau les actualités d'aujourd'hui liboso ba bébé ba vana na misika fourmi malgré comme bazoya te moko mto bibisa wala cadre toujours la idéologie donc ma bana porte longia boye nani robala si mindele kutu bandima makambo yo so yi mutu mundo comprendre te place no que ça ba performance mindele tozaku na tina na yo te mutu mwindu mais na cadre su bolingo senga mwa mundu na mundu pesa la mwa bien quoi yo yebi mais kiteti oyo sisi manto tokobeta lisolo nango et banda création monde ça tala pas daka teti tokobeta lisolo nango bana poto to titobaki na kati actualité d'aujourd'hui o to découvrir makambo o ezalika ba début ya makambo yo papa Maurice Mukulu papa makambo yango yo papa toza sima na yo visako vision salisa Congo merci na ndenge oza ko soutenir ba petit na yo na cadre de idéologie ya indusa lelo to komi na suka na makambo yo tozo tikela ye moko les sapes ya makanda oya banda makambo abanda histoire ya sap malgré so boya ba fena biso ba wemba so boya ba fena biso yoji papa chéri yoji malgré ya so boya ngo meto tikela ye apanza nteke bilamba abeta ba ligne mo ya ye moko merci beaucoup bol tikela nae ouais toutefois bana Paris bana Bruxelles partout dans le monde atteindre de solo la kaka ma solo ya fort maintenant ma solo ba kota na fenêtre était dit six months ça les missions na abonné du fort mais aboyi na ye mutute na boy nanga papa chéri te pona zanga na vie nanga papa yoji ba mbote ya to bike mission comme l'autre na maboko rojenga na pointe pourquoi pas faire nanga musaka ya Noël ngama makanda wera so na nenga kin fali pour pas faire char de poule watana berité kabe ya yo yebi na pointe toujours ya idéologie fabricage yo yebi no soleil na nenga kitoko na nenga Paris pour clore na bike potoza ko ninga na minute so ba monde spirituel na ta plateau actualité d'aujourd'hui na www.com et pas ya moko les grands prêtres les seigneurs Koloma Solo, Koloma Kambu, Grapote Maurice Mukulu. Depuis ta ya skadi. Maman voilà comme bilo baba tabaye le football baba Kambo. Na kacha Norvège, mutu ya boyebi ka top stoko maka show pour la rotanga ba mo monsieur comme moi pas si mais était le peto le kaki. Ali le scénario les mystérieux, l'homme de pièces maîtresses. Bambote no ya ngwana, Patrick Meka ombre jaune, l'homme de plusieurs blousons. Cyril Kina, Fumuki Mbangu ya Bilamba. Trésor ngando papa ngando la poète bana Paris tout azuli bangate ah c'est là la repêchage du pobozo so la pété didenzo mokondanga ba junior nzongo yo bando kena poto na ko poléter la poto o sa copni o tinaka rien na Facebook kaka ba jean na ebito ba blouson de la te bazara wala ba blouson ba $120 Masakeba. Na kini na beta yo trop. Na kini na beta yo trop yo jinonzong. Keba. Yo e poto famille ke na nzela Brazzaville. O kemi ya la kini. O sali kopo ba sala nini. Oya ba chargeur wana ya ba 200 francs. Nga kopo na rosala ngotia. O comprend? Nga kopo na sala maboko na ngada pete. Na simani pa ou la vie. Keba junior. Keba. O da deva sniper. Na beto ban na chambre. Yo, bololo mikolo la yo kayo. Katayala. So ozo vivre mikolo da pota permis na masalanga yoji. Masalanga chinois de Chine. Là-bas ils sont mis collection. J'ai travaillé pendant 5 jours. Landimio. Maintenant landimio bien té. Faut landimio na mona bla ouais ça 10 chiffres. Na moi bla mon écran, ouais ben senti bla makambu. Pour clore bana Paris numéro na ngango plus de 143. Plus de 143, la nena corde toujours 89 670 53
81 pour bien récapituler. Plus 243, 89, 670, 53. Oh, 089, 670, 53, 81. Tous les vrais chéris, petit tout, petit à vitesse. Tcheli tout, il y a Paris, il y a Bruxelles. Petit tout à vitesse. Petit tout à Robos, la ville, Lili. Tcheli à Brazzaville, Tcheli à Angola, Tcheli à Paris, Tcheli à partout. Nakini, il y a Tchétché, il y a MM, il y a Lingouala, il y a Ville, Nangoua Souma partout. Il y a un gros bisou. Merci beaucoup, Bana Poto, Binomo Bosanti. Ndenge il est roi de la sape. Yemoko, Moutabi, Sida, Bilele, Moutamakambo. Aouti Kopé, c'est rien à dire. Biso de Rengato, c'est ça, Makamboyo. Pour Makamboyo aussi la boété, Rosuka boété. Merci beaucoup, tu peux se bambote. Et Belé, Nandeko, Azo Sungabiso, Mikolo, Tonton Fabrice, Nanzela ya caméra, na Mototo Sungabiso, Azo encadré Biso, Azo Côte Sabiso, na idéologie. Yemoko, Mokambi encadré, ya solo Papa Abraham. Azo pèse la idéologie. Merci beaucoup. N'est-ce pas si on va retirer la bise dans la famille manque. Famille manque, merci. Pour Bolingi, dans la bino, merci famille manque. Maman pasteur Élisée, maman Tolingaro Mingi, maman, merci beaucoup. To sepeli Mingi, Bolanda Rabiso Mingi Mingi na www.congoyasika.net. Yangonde yena makambu actualité d'aujourd'hui bana poto bana mikili numéro nanga plus 243 81 15 42 500 515 plus 243 15 42 515 bana poto rien à dire actualité d'aujourd'hui tikela bango ba loba le toko pesela ba bota magi oba nzoko oba puku oba niau oba lion oba éléphant actualité d'aujourd'hui ndaye na makambu bokozwa siko titi na suka makambozo continue. Papa Maurice le premier balobi yoza le roi de Scandinavie. Papa Maurice le premier le roi de Scandinavie depuis ba Norvège. Namputu yo pesi ba petit na yo ba boulot. Ozako pesi ozako cadrer ba na mai. Tala biso lo tolati kitoko pona Papa Maurice Mokulu. Papa Maurice Mokulu umela po zalinde na makambo. Kisase yo kamela yo. Papa Maurice Mokulu papa toza pona yo papa met bana baza kolela ba matériel. Bana bazana posa makambo yesuka wate parce que ba pesa ki bango ba chance na ba TV biso toza na boulot na makila papa to continue ngo manchik to na posa espace ya TV to na posa espace ya TV pour na vitesse ya fibre optique ndenga ko sarana te papa na cadre kaka ya industrie européenne na idéologie ya yo mon coordonnateur papa Maurice Mokulu papa to lingaka yo papa to ko sala musala pona mbongo te mais to ko sala musala po ezali boulot la biso. Bango basala musala posa boulot na bango te bali yo to soki banini biso actualité d'aujourd'hui. Merci papa. Fisako Vision Salisa Congo Fisako